Bandeko na nga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na ko partager video oyo na zosa video auto partager makambo oyo Nzambe atie na loba na bandeko nyonso obolandaka ngai na video oyo Nzambe amona moko na moko oyo bolandaka nga to bondela po ete to partager makambo na kolobela na video auto bondeli. Nzambe papa na biso na lola mozaisa likolo pe na se kolo Yesu Masiya papa toye kopambola okokumisa okonetola po ete oza Nzambe obatelaka obundelaka osungaka biso na nyonso papa le toyaka liboso na yo kolo tozonga lolenge toyelaka te kolo topamboli tokumisa tonetola ozwa lokumu na souffle de vie oyo pesi biso merci mpona nyonso osana bomoi na biso tozomona no tomona te topamboli tokumisi zwa lokumu papa na telemeli o nyonso mabe ekokoka koderange nga na ntango oyo eza mosika na nga na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na Molimo Santu kolo na bomoi mona ndeko moko na moko kolanda video o papa Saint-Esprit sala kati na ndeko moko na moko comprendre ni oyo olobeli na video oyo topambolo tokumisi tonetolo tobondeli bongo na kombo tata pe ya mwana pe ya Molimo Santu nde tolobi amen. Bandeko na ngai na Yesu kosala video oyo na pesi bato nyonso merci ba o nyonso bozolanda nga na ba video o nazosala Nzambe amona moko na moko. Nzambe amona bolimbisi. Nzambe amona moko na moko o bozolanda ba video o nazosala. Lelo na eko partager video o na eko partager en tout cas po elamusa pe lisuba na Nzambe oyo bozo kolanda ngai na ba video o tozosala. Nazotia audio toyoka audio se na biso moko atindelaki ngai audio oyo mwa mikolo utoleka atindela ngame na sepe na partageant le na yoki on lisusu na sepe na partageant na bino après toloba o tokoloba na video oyo toki audio ya se na biso wana uzana zo yango oyo. Bonjour ma soeur Adeline. Ngai nazali sur Godas, nazali congolaise et à Brazzaville. Vraiment, je te suis beaucoup. Vraiment que excusez parce que Lingala Ngaïzaka bien dedans, mais je me débrouille quand même. Je parle pas vraiment bien Lingala. Et donc, je suis vraiment en situation en Christ. Nazali ressortissant il y a Congo Brazzaville. Nalanda Kayo, namona kaba témoignage. Vraiment, merci beaucoup. Na pamboli nzambe mingi pona mosala ozo sala parce que ezali mosala ya facilité ba vidéo ba témoignage na ba conseil vraiment izo sunga vraiment makasi que la gloire soit rendue à notre Dieu Jésus-Christ. Vraiment sur Adeline, je voulais juste l'année que la likambo ya au moins prophétie oyozo loba que non ba medino tokozonga na ba mboka na biso. Donc vraiment ngai na famille na biso tozalaka na papa moko kombo na ye papa Faustin azalaki mosali ya Nzambe monene. En fait ye bango ye azalaki mboka moko na papa na ngai voilà. Donc papa na ngai même akobenga ye frère quoi. Bango tu aza mboka moko baza pe même ethnie voilà baza pe même ethnie. Donc papa na biso wana il azalaki mosala ya Nzambe monene voilà. Papa Faustin vraiment c'était un grand homme de Dieu vraiment Dieu l'a vraiment utilisé puissamment et il est vraiment ntango ozalaka na bomoi parce que Nzambe asi azwi déjà ntango ozalaki na bomoi papa na biso wana ye azalaki soki Nzambe apesi ye prophétie akomaka yango na kai donc atika kai moko ya monene eza na baprophétie ebele na kati parmi baprophétie wana eza na prophétie oyo yo ozoloba kene famille bayamba bayino bakozonga na bamboka na baprophétie na ye oyo Nzambe apesaki donc c'était comment dans la prophétie dit que non
Nzambe Alakisaka qui est que le peuple noir, voilà, diaspora. Donc la diaspora est repartie en Afrique. Vraiment, le peuple noir est rentré massivement en Afrique et que Nabamboka, vraiment, les blancs se sont battus entre eux. Vraiment, Mwangisi Bamboka Nabango, vraiment, c'était Bamboka Nabango, Mwangisi Yango Nandenge Moko Yamabe. Et que même Mindele Bango Moko, donc Mindele et Pélepé, vraiment, Basali Exodus. Il y avait eu un gros exodus même des blancs. Donc, Mindele Babimaka et Pélé Bango Pé, Bakina pour se réfugier dans l'Afrique. Maintenant, la prophétie Wana, Papa n'a pu se voir que non, que vraiment, ça dit que les places, il y aura peu de places. Parce que l'Afrique sera très très chargée. Il y aura beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y aura peu de place, voilà. Il y aura peu de place, voilà. Même pour héberger les blancs là, donc vraiment, la prophétie, donc c'est ça. Donc les autres encore audio mosusu. Toyoki se na biso ndenge alobi ke papa moko boye azaki mboka mona papa na ye, papa na azaki mosali na Nzambe munene na Brazzaville. Akufaka, bon, bayaki kotala siko kaye na ye ya ba prophétie nde kaka tokomaka ba prophétie na ba kaye. Donc kaye na ye o ezaki na ba prophétie moko ya bande kusiko kolia akufi siko bandi kotanga ba prophétie makambo Nzambe alakisa ye le bazotala talango nde baye komona moko wana elakisaki ke ezoloba ke ba peuple noir bakozonga na Afrique o bakendaki libanda Afrique bakozonga na Afrique. Donc elakisaki bongo yango a confirmer que message o tozopesa ke ya kotozonga na Afrique eza solo yango bandeko nanga toyeba ke tozozonga Afrique, toyeba ke tozozonga Afrique biso batu mwindu tokozonga na Afrique na mboka o makambo ezobeba makasi ezobeba yango nazoyebi biso ndeko mwasi ndeko mbali fo obongamaka deja bongamaka tolobi te ko bongamaka esomba lupango soko osombi sava soki eza sava soki eza pete sava kaka Nzamba ko pouvoir mais nazoloba kaka kobongama na ndenge nini ya kobongama oyebaka deja na mutu na yo ke tozozonga Afrique kala mingi te yo ozotambola na obanga Nzambe na repetaka azobanga Nzambe te akozonga Afrique te ata tongi bandako na Afrique yango te ezongisa Afrique eloko ekozongisa Afrique eza kotambola na kobanga Nzambe. Bandeko nanga toyeba yango ke tozozonga Afrique tobongamaka. Nazwaki audio moko boye ya bandeko na biso Kimbangise batindelaki nga audio balobi ke bayebisi bango ke soki na moma oyo do bayebisaki bango ke soki oza na pantalon mibale pantalon moko oza nango pantalon moko tinda na Afrique. Bomoni makambo na oyebisa bino do so oza na bapantalon mibale moko ozala nango moko ozala nango na Afrique ozomona. Donc c'est le moment yango oyo ozwi mwa quelque loko na yo awa otindi na Afrique ozwi mwa eloko otindi na Afrique eza bien baide kaka onga na pesaka bino polobi bo regrete te le tokokutana kuna na Afrique eza na bato mosusu le baozo modele tokozongela Afrique ngana bino toyebi yango te tokoriske tozongi kuna biso na bino tozongi ka ngande na lati ke elamba na nga boye na liputa na nga na lati boye yango nde kaka tokozonga nango na Afrique kuna. Ndeko moko ayebisanga bi mama Deline na mona tozomata na bavion ya kotelema balongoli bakiti na bavion balobi te po soki esali nini soki totie bakiti ekopesa bino espace te po bato bakota ebele bolimbisi ekopesa bino espace te po bato bakota ebele yango baloba na biso ata basaki ya me ya pamba ekoki kokota te ata basaki ya me ya pamba ekoki kokota te tokendaki kaka ndenge olati ndenge okokende yango bandeko na mpo boloba te ko toyebaki te yango oza na mama na okuna na Afrique oza na ndeko na Afrique sala ata mwa valise na omoko yango esaloke ata mikolo liboso lero okomela
okutata mwa keke bilamba na okuna olataka olataka po biso bato ya mayele tozosala yango biso bato ya mayele tokomi kosala ona moke tolobi te ko soki ya ndenge nini te ata kaka mwa kelke piesi kaka osombi soki nini mwa pantalon mwa ceinture mwa chaussure mwa ketch mwa nini na bana mibali otie kuna polia okokoma wana esunga yo do tolobi bongo tokende na deuxième message na yesu toyoka ye kaka. Bonjour monsieur Adé, ezanga lisusu vraiment sur Godas. Donc vraiment na lingaki na partager na yo moi ndoto na salaki oyo eza mpona comment on appelle ça pour les réserves quoi, réserves alimentaires voilà oyo mpona ba réserves alimentaires. Donc vraiment une fois boye vraiment comme déjà makangwa ba réserve beaucoup de gens en parlent donc vraiment donc après une fois comme ça là je vais au lit nzambe alakisi nga que non mai oyo natiaki ezalaka ebele donc fallait na mai ezalaki ebele te point donc maintenant allez après nakenda kosomba bamai encore bon ntango nakenda kosomba bamai wana après sikoyo nasombi encore biloko quoi biloko donc parce que tu vois que bon biloko yango mpe on achète ça au fur et à mesure eza te kombala moko oke osombi tout au même moment donc c'est au fur et à mesure voilà donc après je te dis que tika nabakisa encore moi biloko et j'ai encore acheté quelques aliments là donc vraiment nasali bazasha ebele na ye nango na ntina ndako maintenant butu ekomi ntango nake na mbeto sikoyo bakomolasanga sikoyo na kati ya ndoto donc na kati ya ndoto sikoyo j'étais quelque part c'était en fait dans le rêve je savais bien que c'était ma maison ezalaka ndako na ngai maintenant ndako yango ngai sikoyo nazalaka na salon na bana na ngai ya mibale après sikoyo nga sikoyo nake na fenêtre ntango nga nake na fenêtre namoni libanda ezalaka na bato ebele bato yango bazalaka kolata en noir voilà c'était tous habillés en noir c'est des hommes mibali na basi mais c'était tous habillés en noir donc après sikoyo nga ntango namoni bato yango après nazongi na sera lui mais qu'est-ce qui m'a pris il fallait pas que je vienne à la fenêtre après je me suis dit que non mais bato yango mpe basi bamoni ngai mais non sikoyo na kosala ndenge nini après je me suis dit que non mais pourquoi je suis venu à la fenêtre fenêtre na kala kati ya ndako là maintenant ils savent qu'il y a une personne ici après nga sikoyo nazongi ntango nazongi na nsima sikoyo nazwi fenêtre nakangi comme bango basi bamonaki nga déjà mais bato yango vraiment dans le rêve dans mon esprit dans mon âme je savais que non bazalaka bato ya bien te bazalaka bato ya mabe voilà après sikoyo ngai nakangi fenêtre ntango nakangi fenêtre après nazwi crochet donc c'est-à-dire que ndako yango ezalaki bandako oyo lokola bandako na biso mosusu na mboka c'est-à-dire que crochet quoi ozwi crochet okangi na kasi donc nazwi crochet nakangi ndako na kasi après nakangi mpe fenêtre na crochet après sikoyo nazwi bana nalobi na bana tofanda tokende na kati ya chambre maintenant ndako yango ezalaka kaka ndako ya frère moke maintenant porte ya entre chambre na salon porte yango ezalaka en fait c'était pas une porte c'est comment je peux dire ezalaki lokola connexion entre salon na chambre donc ezalaka espace moko boye ya vrai monene voilà là où que tu peux voir le salon facilement donc maintenant ma soeur sikoyo après bando oyo balataki bilamba ya noir wana sikoyo bakomobombarde ngai ndako donc pour moi ils ont commencé maintenant envoyer maintenant en fait c'était comme des bombes voilà comme des bombes qu'ils envoyaient sur ma porte mais heureusement pour moi par la grâce de Dieu bango bakwesaki porte wana te maintenant ngai sikoyo nazwi bana tokoti na chambre sikoyo tokomosambela nalobi vraiment nzambe ede ngai kotika nga te bato bazwanga na bana nzambe ede ngai nzambe sikoyo ngai na kosambela na kati ya ndoto après ntango wana biso tozosambela après namoni boye na salon ezalaka maintenant na kati ya ndoto wana c'est-à-dire que na moi comme j'étais bien sûr que na moi nakendaki kosala bazasha nasalaka mwa bazasha ya bareserve maintenant na butu na kati ya ndoto na nga sikoyo balakisi nga sikoyo même sachet les mêmes sachets que moi j'avais utilisé pour le shopping voilà en fait nakendaki kosala shopping
na boutique moko na biso na biso babengaka yango Mailleur. Donc ezalaka même sachet ya Mailleur na kati ya ndako na nga mino na butuko na ndoto. Sikoyo après sikoyo na salon après nayoki sikoyo mongongo ya mobali na ngai ye sikoyo akoti na ndako. Ntango akoti na ndako boye mpe amemi basachet ya bilia. Après ça bana balobi nanga ke mama amewana papa tolingi tokenda kote ya papa nga alobi ke te bino bokoki kokenda kote ya papa te bofana na ngai awa. Oh mais moi, mais pourquoi c'est notre père? On dit que non, vous ne pouvez pas aller chez lui, rester avec moi. Maintenant, mon père a dit que non, vraiment, parce que Pierre Biloko a offert, Biloko, parce que Pierre a offert vraiment, t'as Biloko tout le monde, mais ils ont bien, yaka ozwa. Après, moi, je lui ai dit que non, mais Biloko, wana, parce que Pierre, wana, ils ont Biloko a bien. Ça, c'est cette notion, elle n'est pas bonne. Ngai, Biloko, wana, ngana ko utiliser en goûter na bananga. Donc, vraiment, comme ça, c'est comme la discussion. Oh, mais vraiment, toi aussi, tu exagères trop, hein? Toi aussi, tu exagères trop, hein? Mais le fait, ils avaient le fait, fait, pour la ligne yo. Pour la ligne yo, après, moi, je lui ai dit que le loko wana, ils avaient le loko à bien, mais on a beaucoup de loko wana. Vraiment, ma soeur, et le Congo na monaka vraiment na kacha ndoto. Donc, c'est comme si on ça dit que côté wa ba nanga zalaka na côté na zalaka. Donc, c'est comme si zalaka na ligne moko ya rouge entre ngai na ye. Donc, vraiment, ngana zalaka na moyen te na kende côté na ye. Et puis zalaka na moyen te akoma côté na ngamena même ndako. Donc, na ngana moni yango c'est comme si séparation. Donc c'est comme si Nzambe a causé la séparation, même dans la famille. Et pendant que lui parlait que non, oh mais toi aussi tu es trop compliqué, toi tu compliques trop là, tu as trop de complications là, bête là, alors que parce que Pierre Biloko on fait pas des choses pour le confiler. Ngana yoki mongongo et wuti likolo. Ça m'a dit que non. Tant que somba bilia bongo, il faut aux assurer que Nzambe azali na yo. Donc tant ozo ça c'est-à-dire que tant ozo salaba comment je veux tant ozo salaba resia bongo, il faut aux assurer que non Nzambe azali na. Donc ça veut dire que ma soeur na mokolo wana comme ce que tu dis que na mokolo wana okoza non na réserve. Parce que Nzambe azali na yo te za passer. Vraiment ils a passé pas vraiment. Bado bazo tia ba réserve ka ngulungulo parce que bon tozo tia réserve ce qui bazo samba la bango te faut que ça la passe hein. Vraiment na mokolo wana vraiment c'est vrai que to sali ba réserve to zana bilia c'est bien mais ce qui to samila ce qui Nzambe azate et que ça la passe mingi. Et vraiment j'ai compris que non ezaka réserve c'est-à-dire que il y aura beaucoup d'événements qui vont se passer. En dehors de la famille, il y aura beaucoup de choses vraiment. Que vraiment que mototo na se amouille à cause de la posée à protection en Zambie vraiment. Donc vraiment réserve seulement les réserves comment je dis ESA suffisantes les réserves ne sont pas suffisantes. Vraiment pour ceux qui ne prient pas vraiment qui cherchent la face, je pense que c'est comme à montrer là bien que on peut avoir la nourriture, mais si on n'a pas dû, ça sera très compliqué pendant ces jours. Ok, ma soeur. Donc, encore à Ojibos. J'espère que nous avons fatigué à Ojibos. Donc, on a toyoki ndese na biso lobi awa a expliqué biso ndoto na ndenga lotaki donc na ndako na ye esalaki lokola ligne mo na katikati mobali ne koto oyo ye koto oyo donc ye aboyi kolia biloko oyo mobali na bande kolia biloko baopesa yo fele nde mongo moko elobi neke biloko wana bazopesa yo fele eza bien te yango wana fu tosala ekenge na makambo oyo tozokende nango tozotia baprovision nzambe abe totia baprovision makambo se na biso alobi na ye te so boyoki yango bien eza motuya makasi eya mamo motuya tozotia baprovision tobondelaka mpe eza te kaka lokola oza na mbongo no ya kotiela baprovision ozotia baprovision nga na kobika na nga moko makambo yango ekozala na ozala bien mais kaka baprovision ozotia wana soki oza nao na bonzambe te ozobondela nao te en tout cas ekozala pasi mpona yo donc il faut tozala ekenge tozala na mabondeli makasi mpo mokili ezoningana bandeko na mokili ezoningana
tala ndenge makambo eza donc tozomona yoka mpenza makambo ebele tala mbula ebandaki kobeta te chasseresse ekotaki pendant temps oyo toutaki kozala nango bamoto ezopela na zamba sikoyo mbula tolelaki mbula ezalaki te me mbula lere ebeti bomoni makambo mbula esali lelo kaka kala mingi te oyo euti obeta lelo ndenge nazosala video oyo mbula oyo euti obeta lelo oyo na moto nazotaka na television ndenge ekoti nayebi te nga mpo na nga mba liboso namona makambo boya balibula meto etondi na bamai nayebi te so bomoni yango te bozolandanga donc mabulu ekoti na Paris mabulu meto ekoti bamai ebele mbula oyo esali badega makasi en tout cas nzambe azala na biso po tosambelaka po makambo ezoya donc il faut kaka ezosenga faux prière penza atele biso sur 3 audio me wana mosusu nde na tiango te donc nzambe amona biso na nyonso elo na ngai naloba na bandeko ke tant tozokende nango makambo ezoya minene nzambe ayebisaki biso ke tozala na courant te nayebisaki bino nzambe alobi ke tokozala na courant te mikolo ezoya yo naye napesa bino baide ndenge tozala na courant te mikolo ezoya na makambo nyonso ezoya tolobaka biloko tokoki kosomba tolobaka biloko oyo tokoki kosomba yango wana ngai mama Deline na bato nazala na bango nzambe lokola apesa biso sagesse oyo tozalaka nango biso oyo nzambe apesa biso sagesse donc nzambe azoloba oyo akoloba mais oyo mpe biso moko na sagesse na biso nga na bato nazala na bango toza mpe bato vraiment toza très sage donc yango wana mpe toraisonne mpe makambo na ndenge na biso tozosala na muke oyo tozozwa nzambe azosunga yango wana nga mpe nalobi na kotika mpe bato na ngai te ya Deline télévision topartageaka mpo mokolo yango makambo yango biso oyo tozala na biso to nini tozala sauve bomoni oyo eza radio bomona yango radio kitoko eza radio nasombi yango nasombi radio oyo pourquoi nasombi radio oyo bandeko na nga nazopia bino conseil bosomba baradio oyo bosomba baradio oyo nazoyebisa bino pourquoi nayebisi bino bosomba baradio oyo mpo baradio oyo ekosala bosomba yango noki mpo eya osila bosala priorité mpenza lero ozozwa mbongo na fin du mois oyo longola nga asombi yango 20 €. Nasombi yango 20 € na marché nayebi te bino so bosombela yango nga asombi yango 20 € na marché. Sœur Angèle asombaki yango 30 €, asombi mosusu modèle mosusu 30 €. Nga naye kotala namona o 20 €. Nga binzambe merci nazali pe na mbongo te nasombi ya 20 € kitoko vraiment kosepela na radio o. Pourquoi nazoyebisa bino bosomba ba radio o? Nazoyebisa bino bosomba ba radio o pour les courant kozala te. Radio oyo ekosunga biso na oyebisa bino vérité. Radio oyo ekosunga bino boko remercier nga mama Deline les courant kozala te po nazoyebisa bino vérité courant ezokatana kala mingi te tozala na courant te nzamba puntulendo akosaka te alobaki courant ezokatana et puis tozoyoka ngo pe bazoloba biloko moko bagaz banini bazoloba donc en tout cas tozomona tato bande koloba likamba bamai tozochacha bamai na nini oyo mama ikuto touchante po si tolobaki donc tozotia bamai elo na oyebisa bino ke ba o totiaki biloko ya réserve na yebisa bino tant et quoi annoncer biso ke totia siko bamai tant et bandi ko annoncer biso to comme kotia déjà bamai ba o nanu bosombi ba bidon te bato be boso luka ba bidon ba 20 litres boso bomoni te bosomba ba tonneau l'air ango bosomba ba tonneau o aminene wana ya 200 litres somba yango atami bale kotisa ngo na ndako sozo kotisa ngo na ndako soki ba voisin batuni yo dans l'exception tonneau ate ezali hein nanga lekisa bino photo ya tono boyebika batono ya minene wana bafi oyo minene wana ya plastique ya kopali somba yango ata mibale
kotisa na ndo so ba voisin ba tuni oya nini obina otiango biloko ekende Afrique baobosana bango le makambo ekezala baoyeba te kozotiango mpona mai c'est le moment otiaka ngo le siko bato bandoloba mamba mai boyeboye bamono na tono ozokotisa bacomprendre ke otiela mai ok wana tolobi likambo banini so ozwaki babilo te so bata batono 2 litres et 20 200 eza ba 200 litres somba mibale 400 litres otie na ndako eosala obie surtout so boza famille nombreuse tia déjà ka bongo bama ya komela pe ko tcha na kosomba produit monde komoko ana YouTube akomaki yango na ba commentaire ya vidéo o na salaki akomaki kombo ya produit moko o batiaka na mai ezo purifier mai pona ba garder mai na biso o ya pompe tamlay so na sombi on la accept non na sombi te radio on a ibisi bino bosomba yango pona nini poto o banda koyokela ngo information pole toza okangama na ndako toyeba te makambo nini ezoleka na mokili toyeba te makambo nini ezoleka mais à travers radio okoyoka po radio oyo ekosala na nini radio oyo ekosala nalakisaki bino déjà chargeur ya nini po eza déjà mosika moyena bimisango eza te chargeur oyo tochargeaka na soleil chargeur soleil wana eza na panneau soleil na kati ya chargeur wana ekocharge ba téléphone ekocharge pe radio oyo nzambe alobaki na nga tokozala na molili le nzambe lokwa nzambe abai tokozala na molili ngabi bongo bacharge yango ya panneau soleil wana ese kosala yango wana nazwi pe solution mosusu na kopartage yango na bino bomoni radio oyo boyoka information bozalaka naefe bino ezosala na bapili moko boye bapili oyo bachargeaka boyebika bapili yango oyo bachargeaka no kocharge yango ebandi nango kosala botala nde eza boye natiango na courant te yango boyoka bosala en compagnie d'Aurélien qui nous racontait sa situation difficile. Et je lui avais demandé... Non, oui, c'est ça, Aurélien. Et on se retrouvait donc juste après. Vous êtes toujours là, Aurélien? Toujours. Très bien. Merci à vous de m'avoir gardé. Oui, bien sûr qu'on vous garde. Je crois qu'on a reçu plusieurs messages sur Facebook de gens qui pourraient peut-être vous aider. Je laisse Olivia vous les donner. Alors, on a d'abord un message de soutien. Alors, est-ce que, selon les informations que vous avez, est-ce que cette manif a été, on va dire, acceptée par l'État qatari? On sait qu'au Qatar, dans les manifestations... Traduire ça comme ça, il y a ceux qui conçoivent la prière comme une aspiration à Dieu, comme un mouvement vers Dieu. Elle concevrait plutôt la prière comme une aspiration de Dieu, même au sens de l'aspirateur, c'est-à-dire si je fais assez le vide en moi, Dieu ne peut pas ne pas venir l'habiter. Et donc, en ce sens-là, la prière serait presque une technique, et elle dit, dans ce monde ici-bas où tout est soumis à l'esprit de méthode, il serait étonnant que les choses... Après beaucoup d'échauffements, parce qu'à 50 ans, forcément, et avec la maladie de Lyme, le corps agit différemment, donc il faut l'échauffer davantage et l'écouter encore plus. Effectivement, je fais... Bon courage. Ouais. Ouais, ta femme est là ou pas? Ah oui, elle est derrière. Ont été détruits, 2 dépôts de munitions, une installation électrique avec des transformateurs qui ont brûlé, une ligne de chemin de fer rendue inutilisable, sans qu'on sache précisément ce qui se passe. En effet, au départ, les Russes ont information na radio oyo na tie na ngango kutu eloko teka na pile nango eza deya na charge donc ekopermettre yo oyeba makambo ezoleka na mokili ekopermettre yo oyeba ke situation na biso ezokende wapi koma toza na courant te bakozongisela biso courant mokolo nini à travers radio oyo bandeko na nga tosomba baradio oyo ekosunga yo na nga sikoyo lokola nalobaki ke nini oyo ya panneau soleil wana oyo nayebisi bino lokola tokozala na moi te nzambe ayebisaki nga tokozala na molili moto eshofaki bosiko moi lere eza te tokocharge babiloko tokozala nango na nini
to charger na nini po panneau mo ezate éclairage ezate mulili ese ba nini na panneau solaire wana ese eko charger bandeko na saki recherche na eko kutana na ba oyo pona ko charger ata téléphone bozana la bino oyo bomoni bosomba ba téléphone na boy ba téléphone oyo bote sima lika mobile ba téléphone yango eza ba téléphone oyo mike to ndosela kala balobi pare oyo surtout modèle oyo lika mobile bon ata modèle nyonso kaka bomoni ba téléphone mon ba téléphone eza très important faut kosomba yango oyo te eza 10 €. Ba téléphone oyo faut kosomba oyo tonde kosalela kala oyo ezalaka na za bozana lakisa bino mofuno nde bozela oyo ezalaka na ye aza bien po omoni ba téléphone biso oyo eza na ba application eza na ba nini moko ekoki kokima na ba réseau ekoki kokima na ba réseau et puis lika mobile aza quand même moi bien ekosunga osombi na ba carte ya recharge nango mpona kocharger lika mobile omo o bateri nango kofunga nango te telefone nango nakofunga telefone te yango ena okute na bakati sim nango yango oyo ya lika mobile na kati awa nde bomoni ba telefone oyo tandosela kale yango oyo do bosomba ba telefone oyo otie sim na oyo ya lika mobile otie sim na oyo ya lika mobile ekosunga osombi na ocharge yango déjà et puis osombi na carte oyo ya recharge wana ata mibale misatu ndenge kaka makoki ekozala ekosunga okobenga bato na Afrique okobenga baninga mosusu mpona kocharge batelefone babiloko nyonso soki molili eyali tala osombi eloko eza recherche na sali mpona nga me nazopartage na bino batadeli télévision bosombi eloko oyo bosombi oyo epuis osombi oyo deya tozala nango na bandako USB yango oyo osombi oza nango deya tozala nango deya na bandako osombi na bapili oyo moni bapili oyo ezala de nini oyo bapili oyo somba na bapili oyo bandeko na nga ezocharge telefone kaka biloko misato fozala mpe na eloko ya boye sete ya boye ezocharge telefone bozela natia yango bomona nde ezocharge nalakisa bino nayebi te soki bomona ndenge akosalela yango kotaka ata na internet omona me nazo explique bino je crois bon omoni oyo déjà tokotisi déjà awa yango oyo eza chargeur ya bavoiture okotisi déjà boye na singa oyo alapres ozwi otie na telefone na yo yango oyo otie na telefone yango natie na telefone yango natie na telefone alapres natia yango boye mpo bomona ndenge charge ekota ale après awa oyo eza facile oyo otie awa oyo otie awa moni eloko oyo eza ebende fo ezala boye otie awa osimbi boye kofinda na okutu te otie boye ozwi oyo botala telefone ndenge epela awa ozwi oyo otie boye ozwi oyo otie awa otie boye botala epela te kwani bozela donc monde natie oyo na oyo so négatif to positif ale oyo natie a na tia boye mpo lere epela tomona lere ebandoko ta charge bomoni nde ebandi kocharge bozomona nde telefone ebandi kocharge bandeko nanga de lete ozala na courant te bomoni kaka boye ezocharge telefone bomoni bino moko bandeko na ngai doki eza biloko fo bosomba ekocharge na batelefone na yebisi bino
c'était kaka boy ozui oyo tie soki na positif soki na négatif na évité na positif moni pile yango ekote eza pile oyo eza négatif na positif je crois nde babengaka na yebi biloko bien te otie boye oyo c'était ozui otie abotala awa bomona charge ezokota sanke na tiango na courant botala bomona ezocharge téléphone ezocharge alors otia bozwi ata nini ata scotch okangi yango oleke otikala kaka boye ke osimbika bomoni nde kaka otie boye ezocharge téléphone bandeko na ngai donc eza ekofacilite yo na mitubise te ozomona ndenge nalakisi bino en tout cas bopartage video opo ndeko moko azwa yango ayeba ndenge nini tokocharge batelefone soki courant eza te ozomona epuis radio oyo bosomba yango eza na ba 20 € moko kuna akomona su ya moke boye oyo nasepele na mpo namoni modele ndeti ya kale nasepele na namoni mosusu mpe boye ya 15 € ezali ezoloba nango mpe en tout cas kitoko oyo na carton na ona tangi awa bakomi awa ke eza moni nde bakomi eza na son kitoko eza na nini bien eloko mosusu na ye naloba boyebi nini babenga yango nino USB nini oyo ezala lokwa banini oyo batiaka wana kotia mpe miziki na yo na kati nga na baki na kotia otie bamiziki na yo wana na nkombo na yo nini obokoma na bato bokomela nga eloko wana oyo batiaka nini okotia bamiziki na yo otie na kati wana otie na kati wana awa USB eyali awa otie yango ebandi koloba do toyoka na biso miziki na biso donc nga na kosia yango vraiment nzambe asunga na osomba yango bateka yango ba 8 € osombi yango otelecharge bamiziki na yo na kati wana boyebi yango kaka afai nalakisa bino yango naza na moko ame ondeye ya kala sebeba nango totiaka na baordinateur otie na computer otiaki badone na yo na kati kuna otie na computer le ebandi kosala nini otie na yo wana ozwi babiloko no nyonso otie na kati okokotisa awa obandi koyoka na yo radio na yo otelecharge no banzembo no ya Alain Moloto otelecharge no banzembo oyo olingaka oyememaka na adoration otelecharge okokotisa ngo awa obandi koyoka ngo awa miziki na yo na radio oyo en tout cas eza bien makasi bosalela ngo nzambe asunga biso baperiode ezoya makambo ezoya minene na tana tozala na molili nzambe asombisa biso bachaussette babiloko ya malili nalakisaki bino babiloko ya malili tosombaki na liwana si tolobela yango toyebi ke climat ekozala vraiment perturbé ekozala malili moko moto moko malili me malili ekozala makasi so mpe moto ezala mpe moto tosombi mpe baventilateur oyo somba ventilateur oyo okau esali ko mwa mulunge moko boye mwa moto toyebi te courant ngo ekozala te mokolo nini toyebi te mwa mulunge mwa nini oza na oyo omoni ezosala nango ezopesa o mopepe na o esala o bien makasi okau bamoto banini ekosunga ndeka tosombi biloko ya malili somba pe ventilateur ekosunga yo makasi ventilateur mosusu mpe yango oyo mpe koki kozala ndeti na moma oyo biso na France tozolalaka na baventilateur ezosala vraiment nini ta ventilateur mosusu yango oyo okoki kosomba mpe ezosala kitoko ozomona ezosala kitoko yango oyo eza très bien do ventilateur oyo ya mokie eza moke me eza mwa mone rapport na wana okotia yango mpe olali na yo efandi nango mwa mopepe ezobeta yo eza bien okau tozala na bamoto moko boye ventilateur oyo ekosunga biso do bosomba yango ata oyo wana ata oyo eza boye ezomata ezokita doki yango nagumbi yango boye mpona na bomba yango doki tosomba yango
ba ventilateur oyo ezo sala ka lokola radio o na ba pili o ba chargeaka ba ezo charger bozana la sebino ezo charger na pili oyo do ba pili o foko somba ngo o na somba ki on 1 euro mais na luka ki on na wenzi na monyo te na monika moko mutuka azaki na ngo moko na sompe ka moko ngo wana yuta iba itegeza ki na mteto bateka ngo combien mais là na tunie ka pili o combien na 1 euro mais na ebite réellement plus na ngo za combien oyo pili oyo yango nde ekota esa ezo sala na bani totala na ventilateur o ndenge ko charger eza bien vraiment bandeko nanga eza vraiment biloko monzamba lingi biso mama makasi yango azopesa biso bamayele oyo toyeba makambo oyo bandeko na ngai o toyebaki te bandeko na biso na Kinshasa bazalaka ko courant ezalaki te botala mpona kocharge yango bomona mwinda moko epela so ebandi ocharge epela mwinda botala nde na otia yango ekocharge donc ezocharge nango sans kuta otia yango na courant kaka na pili o botala mwinda moko epela nga pe antike botala notondeni boye bomona mwinda mo awa nayebi te so bomona mpoka bomona ki ezocharge na olakisa bino mpo bosomba ngo botala bomona ngo nayebi te so esali de nayebi te so ezomonana te eza na tia na ngambo na tala apres nalakisa bino mpona salaki yango deja na mekaki echargeki bilo nyonso echarge na radio yango wana nga nde nayebisi bino place mabe nalakisa bino place mwinda yango topela botala bomoni mwinda yango ezocharge yango ti na te echarge yango mwinda bomoni rouge wana ti echarge bozala na longola ekufi do ezocharge nyonso nayebisi bino ezocharge batelefone ezocharge biloko nyonso do fo kosomba yango boluki ka sete yango oyo bomoni sete oti sete yango oyo bolusinga oyo tozalaka nango do eloko oyo osomba kaka sete oyo na oyo eza nasombaki on 3 euro na wenze me na bavoiture mpe ezalaka no me nabika nasombi oyo 3 euro mpo olongola oyo eza na voiture te na pili oyo don nasomba fo kosomba bapili oyo ebele nde tosomba bapili mpona baminda fo kosomba mpe mpo oyo ekosunga biso mpona kocharge babiloko oyo toza nango je crois ke na suki wana biloko na ngai nalakisa bino yango oyo bosudwa mayele bosomba yango mpo ekosunga biso makasi yango na ngai nalakisa bino makambo ezoya oyo biso toyebi te nzambe ka na bolingo na ye ndenge alobaki ke makambo oyo esama na France yana longoli gravité nango esama su na gravité nango wana te nzambe azwa lokumu ye moko ayebi ke biso bana ye toza awa donc akosala likambo moko te mpenza mpo etouche mpe biso bana na ye makasi donc me yango azoyipesa biso bamayele oyo fo toyebaka deja mpo lero kosomba telefone oyo otie na sim na oyo na biloko no ya kocharge boye antuka ozala bien neti nga na bakamarade na nga na bato na nga nazala na bango lokwa tosombi boye na basim na biso tobenganaka na biso tobando bengana na biso mama Deli na YouTube omona nga su te po courant ekozala te moyen tosala mpe bavideo ekozala te wana siko bamessage ka oyo nzambe akobanda kopartage na biso oyo bando partager na biso to bandaka kosola na bato na ba telefone to pesani balimao na biso ya balika mobile nga pe mukona ko so na lika mobile na nga yango oyo so na zwi numéro na opesa bino numéro ba obo kozala na mayele obo sala lokwa biso to sali to robenga na bino mama Deli boye tozobengana tozosolola to partager na ba telefone kaka boye nzambe akosunga biso po moyen tosala na banini ekozala te antuka eloko na ngai na partage na bino yango wana boza mayele vraiment partage video yebisa bato benga bato yebisa bato ke tosomba baradio surtout baradio po oyeba évolution makambo ndenge ezokende bakoki koloba na biso ke bato biloko akolia eza place boye okoyebela parti ya radio biloko alia kutu penza te me
o eloko boye mai il faut bokende place boyeba na radio mboka boye makambo ezoleka boyeba toyeba yango à travers radio oyo ndenge nalakisi bino. En tout cas nzambe aza na bino moko na moko na video o nasali partager video po ete ekomela bandeko ebele bayeba biloko oyo tokosomba na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na moko na moko. Amen.